audiodialogue.com. Losako yenge na bino pambote na bino nyonso. Ok, ete tosola masolo moko boya, tosola entre nous, ba conseil. Et là, c'était? Yenge ya ozenga bo, ba yenge na bino nyonso bozokota, ba yenge. Tosolola ba conseil ya, ba conseil kaka nde ezalaka. To banda na nini eloko penza oyo ezosala bato pasi makasi. Ezali Facebook. Ya da Costa yenge bino nyonso ba yenge ya muya makapayo ozabi Facebook o bandeko na oyebisa bino eboma bato ba réseaux sociaux o ezo boma bato bandeko na oyebisa bino ezo détruire ezo pesa maladie na cerveau bato boyoka te so koti maladie oyeba te ke maladie se koti yo. Ba réseaux sociaux o ezo pesa bato malade bandeko. Omono zana so kota malade oyeba to kota malade. Siko nani oyoka pasi ka approche na yo. Proche no ko souffrir. Ebi bato bo kota me ba kobo yebi mate Mbuta nanga biju kindundu mbemba bayengi bino so bozo kota musu na omona te misu so bolo baya ko na kota ko pesa ngambo tete seye na mona kateta musu na te mutu na si. Ya nza uyenge na oya ya omoni kande toyokanaki na oloba malgré malgré menazo loba kaka donc Facebook o bandeko na ngai Facebook o bomona eza mabe ba réseau to ba tiela biso eza mabe makasi bandeko ya linda bastelo yenge na oya ya na ngai ba réseau batiela biso eza mabe makasi ba biloko oyo eza bien na ba o balingaka ezala bien pona bango mais eza mabe pe na bato mosusu me bato ba oyeba te ke o eza piège moko ya obebisa mutu surtout na oyebisa bino na monde entier bato ba koteli réseau o lokwa ba congolais bazati ba congolais na yebisi bino ba bebi longo mitu ba congolais na réseau o ba battre record ebi nga na kamoki na vandika bo poni na olobela Facebook ba bengi nga pena pa muta Facebook notela kaka o ba bengi nga no yebisa bino bandeko histoire vrai ba bengi nga na bata Facebook ba bina nga yaya yo edikaka bato yango omoni to bengi yo yenge ya matondo dia Monica ba yenge na bino na oyebisa bino na kuma ba koko na ngai o na belela ata nyonso bata Facebook ba benga ezaki bo na page na nga ba komelinga okozwa rendez-vous to sola na yo ngabi me o ba joki o bien ni do neti bata lokuta bi ngabi bon na zwa rendez-vous to benga o mokoninga bien na pesi bango pe r ba yeko benga ngai to ba bengi ngai to banzo solo la wana ti eza penza bongo parce que message on kuta eza ti na Facebook eza do eza bata lokuta te bato bena ba Facebook parce que Facebook eza la kate tata wana te o fongola ngo tata nani wana so garçon wana azana ba travailler ebele donc ngapi sikone na sala bona sapi travailler na bango siko balinga na bongo lango ekoma na bandenge ebele donc inde bokanisa ba YouTube bafuta ka bato ngamu tafuta nga na musalo ya zati ni YouTube bafuta na bonga te
parce que na sala nga makambo wana te basala ba nini basala so bane non siko Facebook ipeka ne na tsaka boye nzoka ne bato batala hangebele siko bongo so ba moni ke oleki mo niveau mo bato batala okebele eza peka lokola peka ba YouTube allez ba ko proposer yo ba makambo allez après ba bando kotsa ba publicité pe na ba makambo na yo ba yebisa kinga ko ka bon siko eza na ba condition il faut yeba makambo nino ba na loba siko yo donc c'est ça makambo ebele basola ki nanga ebele ba expliquer nga pe ba lakisi nga ndeni na kosala pona avancer pona population donc soki na moni nde ba bloka kanga ta mususu mona na mona ba bloquer nga ba binanga ezala ki totali makambo donc Facebook ezana ba travailleuse na ba travailleur ya ba congolais ba tsala kana kati pona ko traduire ba makambo to lobaka donc on comprend nete minga na loba nga lingala bazo yoka parce que basi ba kotia ba tuna kati yo ba yoka ba langi na biso nyoso lobaka donc c'est ça ya noela so ba yenge donc ba yenge na bino nyonso le to lobela makamba ba conseil ba makambo oyo ezo bebisa bato mitu bande konanga liboso nanu na pesa nanu exemple nanga monga na loba na pesa exemple ngana bana nanga bomona ba honte na ba Facebook mais na pesa exemple na bango pena parce que ba koko ba lobaka nde ba lobako mi kitisa ba matisa yo siko na ba koko ezalaka soko mi kitisi ba koniata yo biso na bokoko ezalaka te ko na loba te sino te non il faut na loba parce que mutu busa ko changer par rapport ya makambo o ngapi na vivre ta musunga pe na vivre mabe na malamu na mo bonga pe na ko changer bana nanga bazaka mwana nga moko kama tazana na Facebook les restos batire bazana na Facebook ite ngati muna pekisa bango bazaka na Facebook ite bandeko mwana nga moko aosala master sikoni ka to sala master wana atanga ka tro ya luzambu ya yenge na oya nanga ya Josephine Bitumbo ya lelo kokota yenge na oya nanga en tout cas maté ya lelo conseiller pe yo ami da France nanga ye obombo na koti oyo Josephine Bitumbo kotsaka bana na biso na ba réseaux sociaux eza mabe makasi bandeko eza mabe to linga te bisika biso to bebeli bana na biso ba ko beba susu ko leka biso to linga ngote ba réseaux sociaux eza bien te ta musutu yo zo maîtriser mo mke mo na ko maîtriser ngote eza na ngona sensité ya ko publier ka bana na biso parce que ba biloko eza ti na ba village ti na yebisa bino makambo na loba ti na ba mboka biso nsuto yebi to na ba mimo so mona za na village yusko ko te ba publication mo ndeka ndeti ka ke bobonga na bino ndeti ka bana no penza siko bana batu misusu na ba osepela pete ke ya yo bazobonga bya nini yo to mona ba makambo ebele ba freinage ba blocage ba ndenge ebele oyebi pe ko se protéger te Facebook réseaux sociaux mwana nanga ya mibale ona utolo ba awsala master mwana nanga ya misato asisaki na université mais apemi awsala master année prochaine mwana nanga ami bango batalaka TVT si o azosala master awtala TVT siku na mona ke jamais na salon soki na salon seki na benge ya to lia ensemble aye ya to déjeuner ensemble aye na salon azala kaka na chambre na ye azokoma azotanga ngabi mama na ngai na kasa kutu na partager ko na ya nanga moko na bime o likamu nini mono kutanga sina landari nini documentaire moko na États-Unis bana babeba ka mituli kola kotanga donc na université bazotina ba opisa ba travail ebele après bana bakomi ko se suicider parce que azomona ki atteindre vraiment objectif te o ne ya lingaki donc pour atteindre il faut vraiment tanga makasi ya lilo sayingi il faut tanga makasi donc moi nazotanga o kapena to vanye na moi ko azotanga ndeti na minute azotanga o mona na butu bino bokela nga na koti na jamais na ronfler to no sutu ka posa masube selinga no kena to leti azotanga oh boli kamboti ngana kena kana bokile miso na tena makamni azosa parce que kokosa ngabe mona zotanga menjo kozotanga te ayebi déjà ki mama azaba kamande ngwana au moins na kena na computer na kena tena tali oh projet okay na ekolala to na ekolala na lamuki na 4 azotanga obebe zati na lamuki na 5h 6h azotanga oh uzotanga kaka nazotanga mama nazotanga bon likamuti ba classe ya minene senga bon
Na ye mona ngo siko ke tongo etana taka na ina ketika bleki na bango na classe abi nga mama ndo zo kende tike na wana na ba 7h ba ndeko musu ba lamuki ba zo kende kende. Bienvenue grand prêtre Mbuta. Ah Mbuta mikole belo kimanga boy losako. Sikoyo azotanga na ba 7h30 yeko yebisanga bi mama. Tango okeno tika kimia soko wuto tika ye oye la musanga parce que na kela la mwa mokie. Na bisi siko toza 7h30. Ngana otika ndeko no na 8h55. Donc na la musa la musanga na la quand même ata 1h dita mobimba. Ngabi mama na ngasi eza grave. Abiko bosa na te mama ko kanza te ke so moninga na lali bien o lo bakena tika ya lala na ye comme ça essaye lo côté bonga la mukasi. Non, la musangai. Na wuti pe na la musie a continuer ba makamona na ye. Tanga continuer e mombo na moni aye na salon gabi quand même aye na salon ko to fanda te mendes ka obeta to watala ka si to nyonso ele gabi. Tango aye na bisenga bi ça va quand même oye na salon ni siko opemi au moins te ko tanga trop. Na bisenga bi na banyo raconter ce histoire de to lo baka ko sola na ban. Na bise ya na ba 8 ans passé bon natala reportage moko boye à États-Unis bana batanga ka to bana na ba komé ko kukufa parce que bazuti na bo batanga ka to donc atako to batino te mais faut ninga ko gagner parce que obzo ba point bien. Abinanga oui c'est ça maman eza ba projet de ça la na ndeti na ça master il faut vraiment ko sala ko travailler dur. Nebi c'est ce qu'on est ba se suicider abi mais oui parce que so ko kokate et ça la ba be makasi. Abinanga non kobanga te na jamais na ko se suicider pour na kokate na kokananga mais yebaki monde auto vivre lelo yango na conseil bande ko na pesa biso nyonso monde auto vivre lelo ne bo mona bato baso sala ba grand projet bata minene na bisi bino bana na bo bazana ba TV tele ti bana biso na ba Facebook tele ko bana biso mama ye na boy koma limité so monika ka zilo kaka lati lo ekoti bo bikoti na ba université biso sto koma olata na biso surtout en Angleterre na bisi bino ba faciliter ba to université o fele do so lingi no te ba yo mo boy na yo donc de bana na biso ba lata ko asala ki ko ki journalisme na ba mama na ba tata to koma olata ngo okende bana université obeti pe ko ya journalisme mais siko bo koma na niveau oyo bana ba mindele bana bato mususu bazo sala ezo singa il faut vraiment moto obima pa na monde wana ko obima na monde alo yenge il faut pe no bima na monde esthétique do bato mususu pe ndebo mona ko grand patron to na ba projet abima na ba monde wana ti azui siko eloko ya bande ko loka siko bana na biso mingi lelo baso ba ko sala ngote Mbuta kasi yenge na Mbuta bana na biso mingi lelo ba ko sala makamwa te po ani po na distraction lo yenge oyo komi même atakane ko sala ngo akoko sala ngote tutika komi mabana biso na lo yenga ba Facebook oyo ezo bebisa bato mito Facebook oyo bebisi bato be information mingi bomona information mo bobozi lelo c'est le cas qui lobby en plus bato mpesi ba bonga makina ba ngoma sina ba maka mususu siko yotike no sali boye bomi boye bakangi boye ba betisi boye ya muya makapa na yebise ko no sala na Facebook normal na osala na page pardon na kanisa no sala na Facebook normal siko na osala émission na page donc yangwana bato ebele bazobeba sanki bayeba bazobeba bandeko biso tozobeba tokotsa bana biso na kobeba wana mwana moya bando penser malamu ezate bando penser ba projet ezate parce que ozokotse na kati makama yo yenge na yo donc yo zomona yo zoko conseiller te parce que yo mo ozomona ngo normal okotisa kotisa babiloko na Facebook ozomona ngo ndeti normal poto sala nango nini kaka bota ye asala ki boto sala nango nini nga mwana nga oza na Facebook moko wana aza na Facebook soka kotisa eloko na commentaire te so na mona ate eloko na commentaire te peza ka rara ata yelo kwa sala makama media ta muso atiaka na commentaire te parce que nazana ina kati ndako bandeko biso to baby batate bele baza so normal te likola ba trop d'information na kataso bwana mibaye na ndako bomona baondi bakoma teka musapika kofina azongisi bo akende ki amati akoyi azongisi boy bato mususu bazo sala makamu mususu biso to koti na kati ya loyenge makasi vraiment to ba leki trop na makama ba réseaux sociaux ya Facebook na ba nini et ça ba congolais ozo kota trop sans que ozwa solution bien
lobo yoka ki basali bo ba matisi kuna bakangi ba bwaki na mabele mususu azui lobi susu bandi so foni solution ezate mais na moment no koko penser ezana makambo a bien lelo o koko sala na kati ya mabele na biso na Congo makambo a bien lelo o koko sala na bambongo pe ya mukie lelo batpesi bato liberté bato oke ko sala makambo nyonso o reva ko sala na mboka. Mais ce qu'on a trop Facebook, trop kokota bana, obano salaka nini, obanda sikoko linga kini ko sombaka babilamba, o lati saka bana, po lobi otsaye photo na iteke. Yeyo, asala ki boye, azongisa ki boye. Donc tout ça wana, moi tout avancé ezati Facebook, réseaux sociaux, Facebook, kotala na kotala. Ngana tala ati. Ndeko na ngana pe mso atala ati. Wana pe muso atala te to boyi te kokota no ta muso koki na okotala to pwekisi moto te mende ka toloba mateza kana oka boya moto muso ta muso na loba botele ma asa kotala maladi ya Facebook akotala maladi ya réseaux sociaux amona lokwa niti ngana lobeli keti na boki les jetons mais ezana moto mususu to na oloba bo ya kozwa ngo penza etindi eke a changer moi moki akoma nanu kotala ngo moins parce que e rendre o maladi na kati sans que oyeba. Ok, yaya. Ils ont rendu malade sans que oyeba. Téléphone nanga yandako et kata mutungisele ka kitro. Pour na ko éviter ba stress, pour na ko éviter ba maladie. Ko éviter ba kisa tension biso ba mama. Bato nini ba benga na téléphone na ndako mingi ezalaka bato oyo ba luka ka bato. Osala ki accident, ale to futa ombongo soko osali formulaire oyo. Soko claim orozwa boy. Ok, oki mambangu yuzo telefone. Allo? Oka, tozo luka opona, osa ngaite, ngate muna sala ki makambo wana. Mais mutema no, ozo se eloko mutema no ebeti. Ozo sokoloka telefone ndako ezolela, oningo ki ezota muso mwa mutu monde ka bien boso la bien. Oka te, oza na nyongo ofuta kite. Ah, boni boye. Oka bato a Congo, bato Afrique. Oka, allo, na obe oka pona za maladi, mais nga na compte na 25 livres. Si vous avez une opération, il faut $25. Si vous avez 25 livres à comprendre, bata Congo ba comprendre na explication te longtemps azo sengo la sipesa ndeni niko telefone nange buka na kite okolukela nga ya ngwana ya kimisho mba ya ba telefone po yoka ba douleur na ye o izanga tina ndeni okolukela nga ordinateur te parce que ordinateur na Congo ba kuma osinga biso ordinateur wapi courant yo c'est l'ordinateur wapi méga aza méga te courant ya ezate na yebisi bino ezate mais kaka po a merde yo kaka po a kosa yo kaka po a provoquer so eloni na yebisi bino na sali mbula mobimba na kabata basinga telefone nga na katango na bisko comme ça na bando contrôler bango siko na ninga ya portable na katana na telefone na bato nyonso pona ikola bana na opesa numéro portable nanga soki bengi pene koma école. Donc inanda kuna pemi na yebisi bino na sali mbula mobima na zo pena basinga te na bite yo kata ngai po na mutokiseleka kitro bantu nyonso na Congo ayebi nga zaki na numéro téléphone na nganda na zui na bendi basinga na bite o ekopesa nga mutu passe alors faut na éviter po na nga na besoin na vivre bandeko yo pe ponga pele na besoin na vivre ko na umela mais makasi te penza ko umela makasi te mais il faut na umela ko po makambo osalize beli na moki sikoso na moni eloko ezo déranger na kata yango mpango pona souffrite ndeko makambo bo mona ba Facebook oyo soko yebi ke na kota ka pona kinazwaka quelque chose na herbe kota zwa quelque chose na herbe wana bima kinde bloqué na côté wana ekosi latino yebisa bino information eza mabebele na kati yangwana ya kuyela lobi non to mekana osolo makambo comme bato muso eza na bato muso bayokela na baonga bato muso na lobi likampena bayoka kapena pe asaleli mais bato muso bayoka te yazo mona eza bien mais nsoka desa beba na kati obeba na kati ozana malade na kati fuza la journaliste ndepo otalaka batalaka ba information eti ba Gisèle Wumba diamant noir na biso.
ya solo bwana courant c'est que yoza akota bien diasuka ozala akota bien donc ozolanda na kini mais batakini obalandaka oyo aka moke megesili kore katanaki megesili batterie eza faible na charge ki na charge kaka te 2 jours de charger te donc côté na bino kore ezalaka mais ba côté kore ezalaka te hein. Donc si vous êtes journaliste faut landaka information parce qu'il faut payer votre information mais ce côté on a un journaliste était maman nini kaka réunion soka kozana kati même to ko sele loko mususu maman na biso soki papa masha diasuka biloko ko sala les belé o ko sala na moment wana ba dialogue bana na biso to koma ko manka parce que mona so koti na kati ndako mo mona mutu nyo sazana musapi na yazo cliquer paka mwana kuna zana musapi tata zana musapi mama zana musapi bandeko bazana musapi do bino nyo na kati do banda ko bena silence absolu bo partager rien mutu la mtazo teta ka zo doda kaka doko ya malonga ikeleve bato bazo bongisa monde ono yebisa bino bandeko bavanda na ba telefone te bavanda na telefone po bayeba ndeni ba okini oboma ndeni ba okiyiba ba coltan ndeni ba okini ko yiba ba nini ndeni ba okini ko boma na fuyi po bakosa ndeni ba okisa bango bazo luka makambo mususu mais biso to luka n'importe quoi l'information mo oyo ko wanu ko arranger histoire wana te makambo ezo leka oyo ko silisa te ale yango yo so kene ko luka ale bana na biso lelo bazo payer lokola o ko to biso to salite. Maman nanga yo vraiment sepeli singa na kini zota nonga sans problème hein? Maman oh en tout cas donc yangwana ba grand esprit ba sola ba idée il faut to vandaka to sola makambo oya bien solo la ka lukaka moto boko sola masolo bien bo partager makambo bien et non que ya ko sola makambo ko o ezana ngo na valeur te dimanche passé ton auteur ko lobana baki tango zo la moka yenge ya Shabani yenge la tango zo la moka zwa tana yo ya ko la moka bato musuba koma ola na ba téléphone no yebisa bino na solo la kana bato ebele na makambo ba souffrance o mutu musu na bana na ndaka zo yeba so ko contrôler bana te parce que yo aka komi ya ko ganga parce que tango zo tala to e bebisa morale e bebisa moyoka takakuna donc komi ko ganga parce que morale no e komi fatigué o tali trop o moni trop o yoki trop allez o komi kanda na ndako mo éduquer bana pe bien ezati éducation qui toko nandako et baby likolo ya trop de kofina kotala bande kono yebisa bino eza nango simple mais eza makamoko ebebisa bato mitu sans que boyeba ezo détruire yo moral ezo détruire yo mémoire sans que oyeba babiloko o mingi basali ba connaissance na kati ka ya babiloko o ba baby mitu asali connaissance na moto ayebi te kaka na kati mais moto wana détruire vie na ye. Ya bitumbo famille mo bimba bisapi na misapi bino soye kota na kata ndawo na bango misapi bato no sazo fina oya ye mutu no sazana siko fa bo vanda bo beta masolo kitoko ezate ozana souvenir te boko kufa pe lokwe koma eloko pamba soko kufi lobi nana ko beta lisolo mwana akaniso na ezate partage ya kitoko ezate ndenge to banai ko vanda mais boye bake même ata bato no so bakoti mezaka na bato musu bakota kati neto lobaka mate ya bokola nanga 20 personnes mais ta muso mona moko azwi na ye donc bato mukilezo beba mais bato musu ba beba te ndeko bongo yo ta muso ka kosala ngo po yebite ta muso sala ngo po yebite eloko nye koko deto eloko nye koko sisa mo no mayele eko sisa mo na mayele na moni 2 jours mo na kotelinga na kati ya telefone azokota na bisepe na telefone ah de comme koti 2 jours makasi bo 2 jours mo bo tala ngote abanzo tanga ba livre abanzo sala ba makambo susu abanzo sala makambo susu yemo ayeko lobananga oyebi ke na tangi trop na calculer trop na sale trop nde na koti trop te na kati ba nini donc bandeko toute l'aksaba na biso makambo kitoko to conseiller bango bien to vana to beta masolo to sekisaka bango to partageaka babiloko wana en famille eza lisusu ekoma mokie pambate bikota babiyoka moi mwana yoka obi ezate yoka tutu ozui otali obandotala tutu ozui otali obandotala kaka ndengwana ta musunga boyo kutanga na otala ngo trop mais to pisaka conseil
donc so yo koko yo kano okoko sa na ndenga bien yo ko yo ka conseil o sa na ndenga bien makabe formation qui m'a été ba biloko bazo partager et reporter nango rien ba mitako tozo mona o ato mona ngo tenga tera na ngo te ngaso otali otininga ka mina tuna bayana nga bayebi ya nini oka nani watikali mutakala na jika mamo po na cliquer ngo komi blé na highlight yango blé après na delete na effacer donc na yo atikala ki mutakala kutu basaki po bazonse na yo ko ngo na ndenga mopepe kwa ni na otala te na otala na ngate donc na zanga na tina otala biloko wana te parce que ils en ont la sensité et porter non ngaïpe rien o ka rapo yeba kama na sana poso yeba makambo ngote parce que za makambo ko e futa ngo ngambo te na zanga na poso yeba ngote kana oluka makambo e pesa nga mutu na nga makambo susu na mutu to boite za na tamo ko boko kota na kati ya distraction mais et commis trop réseaux sociaux ba bêtises donc eloko za to botala ngo to on peut comment fournir trop. Donc ils ont fourni trop de choses ya mabe ya malamu mokie ali batope oleta la ya malamu mingi ya mabe kaka be formation ya mabe wana zolela wana kuna boye wana siko talanga pour lukile quelque chose makile la pa na bongo na yo pour rien. Donc yangwana bandiko Facebook eza bien sur ngo sel roma kamba bien Facebook eza mabe sur zulongo na ndega mabe donc yekola yebela pe oyebelo konyo ko laksa bana na yo lakisa bana no malamu pardon to tika ko publier bana biso bana biso baza cher pour na biso bana biso baza lobby ya biso to protéger bana biso na biso to kotsa bona ba monde la biso te o tailanga ye tala ndinga komi boy bo souhaitelenga ba souhaitele yo po batonso ba souhaiter moi no kasi ça ya moi anoni ngana souhaita te na souhaita te na souhaitele moi na yo te ko kasete ki na lingi moi no te au contraire na okinde mawa po na yo makambo sala botailanga mwana oyo bolobilanga ye balobilo batongo boko to balingaka yo baza bateno ni tika bike komo bona sima babate mina basima ba telefone ba jaloux moko boy batamite mama be moko boy yusko to senga bango botala mwana ngandi akomi na 22 ans alebino no so nde boza bobo lobilanga ye boy sala nini siko na yeba te après za kande nini oto bosala ngo siko yebisa mwana obenga mwana yaka otala ne ba komeli yo na batu na nini bénédiction mwana yo mtu opesa yango bino ba tata na mama bo opesa mwana yo bana bino ba bénédiction eza bata ya Facebook ete to changer to tika ba biloko wana to tika vraiment bandeko na yebisi bino bozo na ndenga bien bokoka na bino tene toza na poto to koka na biso ko salisa famille mo batena bato bana mboka te to koka kate omona ka ozaka na mwa groupe mo ya bato yo edaka bato mususu ape bazana ba Facebook. Mais ce que tu as là qui ça monte mona akite manakata ya voiture mo ya yete makangisi photo pour alaksaka ba omba mona si koto ba lukela na moni ni moko bonena se na mbongo ti ayo kaka ko tsaka yuza ka na mbongo te so biso to sengi mais tala kuna boy mukolo po okene lokwa pito koma na facilita okendaka o memi bana okoma kuna bo bana bazongyo mwana bakomi malade bana kufi mwana zongsibo mwana salibo jalousie donc jalousie za makasi na biso parce que za na mingi bazo zoate bazo souffrir mingi pe bazo bota te bazo luka mingi bazo luka na bandenge ebele koki bazwa mais yo za na chance wana oyo zozwa alors protéger chance na yo ya yo protéger ngo bana baza biso privé na yo bomba ye protéger mwana na yo protéger bato protéger bana biso to protéger oyo za na ngo ya bien par rapport ko leka yanga protéger yango pour na bien na ya lobby donc tout tika babiloko oyo to tiko kotsa na lobby na ngakaka na ndenga bien oyo ozongo mabe limbisa ngai kwa oyo ozongo malamu en tout cas batelango donc tout batela ya biso yo ukanza ta mso esengo no yebaza na muto so komelo oyebika leki bana nyonso na mokili na bien oyebika leki okata so komelo bongo ne alingi nda asepeli akomeli obome esa no yebete na kati makomi kaka donc ngako koma wana ezana na tina na moti ngatina na ngezali mwana ngaza bonne santé bana bazala bien yango na nde tina ngwana boni bana baza bien esengo yangwana mais kana koma to tika na biso pona ba santé na biso ezala bien to yeba ko zo ba tana biso leki ya kolekisa kango ko gaspiller ka ba énergie na biso pour rien
ko bebisa ba bongo na biso, ko bebisa ba esprit na biso. Ko bebisa ba énergie na biso, bote na yo lo sako. Bibi shi loboko. Ko bebisa ba énergie na biso pour rien faire. Kaka ko bebisa ko talaka ko lobaka ko yoka. Ezokota. Yo mona batebele bakomi onuna pour rien. O fané. Donc on a ba merde na kati ndako ba merde monsieur mozo luka ko sur na ba réseaux sociaux. O ka lingi moi c'est mon réseaux sociaux moi ça comme c'est ba chantage ba yeba ni ko toté mais si ba comme na niveau ba chantage. Alingi mobali moko na réseaux sociaux na ba Facebook mobali en comme ko saka na esprit na me ba mona na kuto pena noté kaka na bolingo ka. Donc na bisi bino batebele ba souffrir na makambo yo peta musoko souffrir lobby o yebi pe ya yote. Alors énergie na yo o gaspillon kata ba biloka bon non malamu bomba yango zwatana yo exemple quand est na ba d'image so ko vandi vraiment na concentration o vandi otika mais oko kanga misu bebo kanga no misu tout tant on mona ba moment ni pesa ko molimo ko fina ya shikila la grâce ya kitenge yenge na obaki na bengo na bosa na ki na tema busy mikolo yo. Oui, vraiment, merveille cache. Discrétion et les kinyonso. Mbuta neti lolo. Ba yindo bola moga yenge mbuta. Ovandi ozwita na yo, ovandi penza boyiko, na moma wana ofalo kende ko cliquer n'importe quoi. Otala ko yoka. Ovandi na oboy. Ozuita na yo obengani bena bana ta musubolo wana peme na ngasuko ko moma na ngamo so eza tananga so eloko mwa mabe yele yo pena oningisi mutu boeleka kwa wana beso penser kitoko o penser bien et tinda o ozala bien so ça ngata une fois parce que mutu so ko kota na réseau social ta 2 heures de temps zoyeba ta zo se rendre compte c'était 3 heures de temps za na kati mais so babini ka 10 minutes na yo même ata 5 minutes pour na yo moko akokate kilo ya nde wana ebisino oyo kosala santé na bien kilo fanda na no yo moko zwata na yo moko kanisa na bata molimo kanisa na kotana na kati esprit akokate na ebisino za facilité akoka amo aloko ne so pese maladie mais nzoka ne pese guérison fanda okokanga miso obekokanga miso te banda okanisa makambo malamu okanisa makambo bien ovandi calme ti omona na ba idée comme oyela yo voa même kuto na bandoto lotaki ko so peno 8 ans omona lota ndoto mo boy bongo na mutu na moma na ndoto ane yeli so kezaki ya ekosa la bien okama mo izongelo na mutu donc ofandi mais bato bakozwa so batana ba honte parce qu'il y a trop de choses à regarder. Ya ebele ya koyoka po ebebisa na mo cerveau na ono yebisa bino bandeko ebebisa ba cerveau nga cerveau na ngebeba te na babiloko wana na kokati ma kele oyebi wana ko na mosa polulu azo naza kuna te mina na okena bato wana wapi po nini no kokate no yuko asaki bon yum no yuko pa na yo mais ngana tsana matoi na ngana yoka muto so ati écouteur make na kati ya matoi kuna esika bongo evandaka bisika ba nini wana esaka na makama bongo makamisaka tina yango na comme message quoi comme message na mimi lelo donc yango na kaka ki bandeko to yeba ko se protéger biso moko to yeba ko se protéger ko to yeba ko protéger bana na biso to yeba eloko nyoko ko sala ya malamu okowumela lelo za moko ba réseau ba kongo ba okufa loko abipiato ba mbinzo ekosa kongola so okufa makambo ebele boko comprendre te boko comprendre te ba réseau lelo pa akake pa kingwe kangami pa loboko edindi pa akoi aka donc makambo eza ebele ya mike ozomona ngo mike me eko bomo ozoyeba te ke yango pe bato batika pe bazo tuna ba kufini bazoyeba pete neni na kufi tozaki ne kaka lobby tozo bebisa kati na biso na ba makambo ebele tu bato bazo kufa sans explication na bato bozaki atikeli kidiba mais lobe masa pesa ngambo te butela kutu message aso komininga na Facebook to koma maki penza
na ebisi bino to bebisa na kati tozo yeba te non loba na bino tozo yeba te tozo détruire biso moko sans que toyeba likolo ya trop d'informations ba congolais ba koti trop na système oyo ba congolais ba koti trop et puis ngana na ba camarades na ngai ya batamboka mususu na sala na bango obunga na WhatsApp non kama kama to loba te Percy et Lionel et biso na komeli bango na Facebook parce que baza pena ba ningo na zana bango bien so na komeli bango message na Facebook tam so ya ko répondre ngai oya ka tu parce que il a sa biso ti o ka mon pas ya ku ya la partager mo na mutu mo ka mokebimi en tout cas bolimi sanga ba ndeko o musu bomo na nga na répondre bien te na zo pena mutu na bendia ona si si mamu kono zo atan na kokende na ko landela babilo ko na nyoso so na zita na bando répondre malemi Ise uma diamant noir yenge no sikoyo bango so na komeli bango mona tamuso akomelanga ngape ninga komelanga ngape na yako mona tema na kuna répondre bato pemba monte poni na oloba nazaka nga troté tamuso bokansanga na zaka to ya ko ni na okomelo zo répondre na mzala ka troté na kengi dila kaka koko gete kaka otali kaka na bimi na tali kaka na bimi yo kansanga na zaka to na Facebook non na yebisa kuto bana nga na travailler na téléphone mais na kota rango pa mati sikoyo omona komelanga kala tamuso na yako mona tamuso une semaine après wana ba camarade nga ya étranger bien étrangère sikoyo mona nga na répondre to nga na répondre boy on a bi mais Antiniki elona o Antiniki so yoka message comme bo yoka nga bo tsaka ba interpréter la bino na komile banda kala répondre ngati mona otala pena na mona ngote no otala pena na mona ngote o kama ko supa ayo ko répondre nga una tuni bo banda kala bo abina nga visiter na zaki busy na bana ko mona te ba tu belé mais na bisi bino na kasa yo monde ko yebi il s'agit tsaka papa donc papa quoi lelo bugi lelo lié lelo non toyeba kopesa tana babiloko oyo to mona to zongisa ba santé na biso normal eza moko e détruire ba santé na biso no yebisa bino boko ndima te eza moko e détruire zo détruire ba santé babiloko ya biyoka yoka ya bitala tala ya bimona mona Disait omba na hotel ko tonga yo ko to pesa nga be formation parce que yo za journaliste tala ka yo journaliste epena na mokete quoi ils a binganga ya oyebite makambo bo bon ya natalité natalité donc c'est ça makambo ezoleke bele pe ko silaka ko lekate alors yo zana comme arbitre ya kozwaka tout pour détruire mémoire na yo pour détruire cerveau na yo to batela ba cerveau na yo eza très nécessaire ya ko bomba ba biloko na biso banzoto na biso ezalaka bien to tira ko détruire ya ngona message na kina ngona tongo oyo pona onyo so bolinga ya ko yala partager na bino onyo so ya ye oya bana na ngata msuna pesa bino ba témoignage bana nga parce que na linga to meka kaka ngapi ya moya mapesa nga ba témoignage bana yo ebi malenko asala ki bon no ko yebisa pe iliki asala bongo donc c'est ça oya bien to kamataka to partageaka ya mabe soko lobi tete ya kolinga suta sa biloko bongo utina yesu na babiloko bongo te c'est ça to baby sa bana te nde biso to baby to bongisa bana biso parce que bana biso baza lobby ya biso bana biso baza venir na biso ya lobby biso to représenter ba mama na biso bana biso ba représenter biso lobby alors so to détruire bango lelo na ba o biso to koti ya mabe bango pe to koti sa bango ya ndika mabe et sungate ya Solange ki ya mwangana yenge na o lelo ko gyoso atan okota ya ko la sisi na ye ya ko la na makambo osali belé nini ok quand même na moi sur combien donc na makambo osali belé moko na kanisa ba o bayebi mais na baki na me ko sola mwa muke donc ya ngwana to solo libo yeba ko méditer méditation ba ya na bozo comprendre et ça nécessaire na makambo yo kaka ngana na comprendre na ça mais est-ce que ozoka tana yo moko fama est-ce que ba ko kuta bena yo mona kati esprit soko lamuki ko yeba ko lamuka ba mote na brutal nyo sauter moto
Ah, moni ya muyama komi mutatala ki likambo moko na Facebook e krakise mutumba la moko alemona ka mutalala ki alamuki ta kufi. Donc bato ba okufa na bandege belé. Bato ba okufa na bandege belé. Donc yango wana bandeko toyebaka ok te na bino ok musika te na moni na suka boya vraiment toka na suki na nga bonde na lobi na bino na partage na bino yanga naza na nga parfaite te yanga pe tout eza bien ya ba beza liba na nga pe bazana ba te tu mona makambo pe ya mabe mais ya malamu na bango mwa moke yango na mikata musuna loba kita musu pe ko aider pe bino beaucoup to ko sala ka malamu to kopiaka oya malamu donc c'est ça. Il faut monga nga so linga nga on ebisa bato balinga nga banyoka ma nga bato balinga nga ba souffra na ebisi no ndinga mokito na la vérité naza capricieuse naza na mama kambe belé so linga nga o souffrir mais ko balinga nga kaka doki baza pe na choite do nga pe ba open na linga na souffra mais na eba ko kima nga na kima ke nga so no lingo na moni ono sanga basi na okima na nga pardon na okima na olo ba ko linga ki mwasi na mobali te no ba bolingo kaka dans sambe quoi. Donc c'est ça. Bon, tokuta na bino, nkoto okuta na bino. Nga kele makele nanga. Oli gambu inzamba pambola yo pe ya. Nga linga olo baba koko ba pambola po ba koko ba benisa kati. Folo wananga ba koko ba pambola yo nga pe no ebiso ba koko pe ba pambola yo penze ebele ba pambola bino nyonso ba pambola biso nyonso. Batuna bakoko na bango batuna ya bango betuna bazana batuna bango batuna bana batamolimo na bobo bakoko na nga bapambola bino te bakoko ya mboka na biso bapambola bakoko ya mboka bapambola yo pete yo pozana bakoko ya mboka na bino donc batuna bazana batuna bango oya kuyela linga koloba makambo ba Kongo ya baluba ya bangala ya baswahili ya bamonte muluba azana batuna ye na bamboka na baluba basala na ndé na bango ba Kongo basala na ndé na bango ba swahili basala na ndé na bango ba mongo basala na ndé na bango ba bani batetela na ndé loki batuna bato bazana bakoko na bango c'est ça yango wana mate ya lelo toki musika te pardon na makambo osala ebele tokuta na bino mbala sima na kele makelele ingeta moya makapai congodialogue.com